nakati maloba te mama nanga aza komona te ke no mobali na ye zolo na ye deja neti aspirateur qui sait que notre monsieur est aspiré à baser mignon sur toi. Est-ce qu'il y a ça au sosolaté? C'est au sosolaté? Te bateau ba opesa nga colère vraiment donc en cause na éviter ba osaka na ba jeune fille na biso na éviter ni sanga ye. Bo comprendre batu bozawa prophète obilo bokenda komata o prophète na vandi na les fondements des enseignements du Christ na tika ki bango na mujinga po bo mona vraie image ya prophète na bino ya TikTok po ba chrétien TikTok inde prophète bo kumisak ye wana prophète de la nation na bino ya TikTok oyo prophète et mobali na ye azoko ya ko encourager. Et moi aussi, je vais encourager infidélité à mobile na ye na live. Alingaka la Vanessa na kati andako pareil. Soki kutu leki na ye alali bongo Vanessa akola la ye akola la ye bien. Poza na ye nkoni. Bongo bino ba sera TikTok akola la bino te akola la bino. Na tuni ya pasteur on va vendre na mboka ninyo. Bo pesa la biso ta adresse na ba. OK, problème ezate. Ok, assemble à l'église, n'enzabe malamu. L'église na TikTok. Ah, ok. Ok, na kanza assemble na Dieu vivant ou bien nzambe malamu ou bien église ba compagnie na l'église na TikTok. Non, azan église bâtiment James, église bâtiment is a voiture. Ape qui sera Ape qui sera batu église bâtiment, mais OK, bato bazan église na bâtiment so mbule zobeta ba pour la rater. Vous êtes d'accord nanga non? Oui, oui, 100%. Il y a pas si autant à terre na TikTok na voiture na mbula so ebetia opolate. Est-ce que différence ni ezana bato bazana bâtiment na mutaza na voiture? Exactement papa. Exactement. Si go yazo peksa baninga baza na église bâtiment, yaza na église voiture. Ah. Ndeko papa nanga vraiment donc ezana omoni eloko uto salama awa e uti ko la kisaka ka toujours niveau ya komona peuple oyo bazana bango aveugle ngai so naza chrétien kaka première koswana na bango oyo baswana na pasteur mususu jamais na kokende na kende komata na live a garçon oyo parce que baswani bango na bango imaginez bango na bango ba pasteur pasteur mibale baswani. Mais lobi nango batu pe bake na bango non nzambe eza ba komba donc o kuna pasteur azo sambela ka le même dieu o pe kuna pasteur azo sambela le même dieu mais eza ba komba sko komba ngo euti pa ya nani dieu mutazo tina bango komba parce que nyonso ngo balobaka esala mangana ba vie na bango eza volonté ya nzambe ndenge mama na biso auti ko mata lobi ya longola ba zemi misatu na volonté ya nzambe. Si o ba profession prophète ya kopesa ba biso za radini ye nzamba yebisaka ye mais nzamba yebisaka ye te ke zema liboso soki ekoti na kobimisango zema mibale so ekoti na kobimisango tala peuple mobimba peuple bazanga cerveau. Papa James yo za mwana mobali yebisa biso na tiki black cause yo za mwana mobali Papa James yo bakotiola yo bakisi na biloko ale bakisi wana ya mvute yo kebeta magoda. yango kasi maître Blanco azakoloba est-ce que mutu na nzambe balobi ke nuna ntango oza na mwinda soko tyango pa ya molili nyonso tu ya mbindo okomona yango mais koma aza okomona te ke no batile biloko mabe. Non papa James zela bato bazolanda biso balanda biso bien boyoka ngana tunaki ye question o mama makesa utotuna ko lingina tiango na ko tiango zelo tshela ye yoka réponse apesi alobi boye la nanga bien eza très important bato balanda biso alobi boye alobi nzambe ayebisaki yeke nenga aza kokende na Congo azokende kobota ozolanda ngai azokende kobota nzambe alakisaki ye sikoyo question nanga eza pa na yo na ba chrétien oyo bazali awa soki ye akendaki na Congo na batiela ekisi
na batiela ekisi te soki abotaki te c'est que parole ya nzambe eza lokuta oyo eza ya solo eza lokuta non oyoki question na ngai te non oyoki question na ngai te landa question na ngai bien nzambe ayebisi ye ndenge azokende kongo boye akeba akobota ok sikoyo ye akei akomi na kongo batiela ekisi te aboti estce maloba ya nzambe eza lokuta oyo eza ya solo eza ya solo soki abotaki te nani aboyi adesobéir na maloba nzambe eza ye c'est ça donc ye aobéir makambo nzambe alobaki na ifa akende kobota libanda azoloba nzambe nde atindaki ye akende kobotisa petite sœur na ye na Congo ocomprendre donc soki nalandi keno baza bato oyo keno balobaka keno botala masumu na ngai te me bolanda kaka oyo nzambe aza kotia katikati na ngai naza kobimisa donc bango bakosala masumu baza koteya bandimi ndenge mosusu c'est ça soki fi wana aza na sida ye ndenge akenda ndenge nzambe alobaki nakebota na ye azwi sida alobaki nzambe moto ayebisaki akozwa sida pa ya fi wana mpo na ye eza normal donc nzambe bakongole apesaka badetail soki oke kuna lala mwasi kolata chaussette te bima na ye nzoto na nzoto mpo nobota donc ye arespecte na ye maloba nzambe aza prophète ya solo nalandaki mpe keno mama na biso sango jinga ntango akote na life na nga ayebisaki ngai keno apropozaki ye mokanda me mokanda ngo sikoyo en échange avec magoda yoka bacondition na ye omoni mpo ozwa mokanda plus vite keno mpona kotisa yo ozwa mokanda na nsima mwana James kote kuna bapreuve eza te ndeko bapesi 15 minutes aya na bapreuve ça fait plus de 45 minutes bandaki ti na live oyo soki aza na bapreuve ya solo ndenge baswanaka so bakute na bapanel nga so naswanaka na yo eke nayebi ke naza na babiloko oyo eza kocontenir kokweyisa yo na koya nango na réseaux sociaux nalakisa parce que toswanaka na réseaux sociaux bapesi 15 minutes aya na biloko oyo azolobaki aza nango compromettante ya Newman aza nango te biloko eza nango te wana tozangoka na ndenge kaka keno kosaleka ok topesa mama maloba toyoka mama mati merci vraiment Maman Mbote. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je m'exprime pas trop bien en lingala, donc je vais parler en français. Franchement, hier, j'étais dans le live de Papa Blacos et maman ma caisse était présente. J'ai aimé votre intervention. Aujourd'hui, c'est la première fois de toute ma vie que je monte sur le live de maman Makese. Maman, félicitations, bravo. Cette fille-là, Mojinga, ça fait plus de... Papa Balkos vient de le dire, ça fait je sais pas combien de minutes, on attend les preuves jusqu'à alors, elle ne les donne pas. Elle est mytho. Newman, pasteur à Lukuta, c'est pas un prophète de Dieu, c'est un prophète de Lucifer. Pour moi, il est démoniaque. C'est pas un exemple. Les personnes qui le suivent dans ces lives sont maudites. Vraiment. Moi, personnellement, ça fait des années que j'ai laissé des histoires de des églises ou machin. J'ai laissé ça parce que franchement, ce n'est que du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vraiment, merci encore de nous éclairer, de continuer votre investigation, de nous sensibiliser, que vraiment, Nzababa Koko vous bénisse éternellement. Voilà, Nakiti, merci beaucoup. Bisous à vous. Merci maman, merci. Vraiment, c'est bon déjà quand tout le monde a témoignage à boyer. C'est ça, il y a un toza kolobakeno, va pasteur moi baza oya kokosa kosa bande kona biso. Il y a un bozo mona keno toza ba esclave ya bato yo. Mais za osala tala ngai na yebisaka bato ko. Tangu nazalaka na bamboka wana kote ya zaliko, na utaki awa na kena église moko boye, wana toye poto sika. Na bandi ko semble na ki allemand. Ba pasteur ba memanga tina biego na bango balobike na za na dona ko parler en langue. Tala manque de connaissance bato bazalaka nango. Otanga teleme za muke. Tellement ba yoki ke na bandi ko semble na ki allemand balobi ba pesinga dessert ba memanga na likolo. Ndenge ba sekanga nga ba biscuit awa. Na poti ba koka wana na oyebisa bino. Hein?
Pasteur tango matibu alobi frère. Obanda ko loba langi moko po efoka ba ange de to ba interpréter langi wana. Maître quoi c'est quand maître la côté bato ba kosa ka bato. Nabia. Bato ba kosa ka bato. Nabia. Bato ba kosa ka bato. Nabia yo puko bombaki longi yo parce que nga naza oyeba tango yo bandi TikTok yo moko zo yeba ngo. Makambo nyonso ezaka na sima. Ezaka na sima. Nayebi. Ezaka na sima. Non, nalobi premier jour yo ofungola TikTok ozotourne ezalaka ndenge nini nga naza wana na live wana yo bonye. Siko makambo siko oyo ebimi oyo ozobimisela biso mikolo nyonso. Ezalaka nango na sima banda ozelaka kozwa nanu posa na ndenge nanu kelo na étudier bato yango ya TikTok ndenge bazali te. Yo mo oyebe na bato ko étudier bango. Tokenda omoni nga nayebisaka ke nomoni neti bapasteur Tony Silas wana. Donc église na liboso wana tofuta ngo na mbongo ya mabonza moko ya kimama. Mama James, pesi toyoka mama kasi buyo zana mukolo ndako toyoka na. Bonsoir la famille, bonsoir maman. Bonsoir maman. Allô, bonsoir. Tozoyoka yo mama. Papa, en tout cas, on a qui n'a martelé d'abord concernant le prophète Toyo. Aza aventurier makasi. Yena mwasi na ye. Du fait que abota na Kinshasa awa yeba kuzwa soin ya mwana wana te. Azwa numéro ya WhatsApp a changea. Akima responsabilité ya mwana wana. Mira mwasi yo bazane lelo. Azalaka mwasi ya leki na ya bandana ona Raoul après yo koma na yemira siko nga na oloba na pone plus c'est sûr responsabilité oyo mwana ya bota mama zela mama Raoul azaki mobali nani ya yemira ye Raoul azande ko ya nani ndeko ya ye leki ya yepe mwana mama na ye. Il est qui a nani. Mwana mama na ye. Non, tu so comprendre maman, c'est là na. Raoul, azande kwa nani ya mwana mu. Ah OK. OK, donc siko Raso na matini kolo awa na olobela sur responsabilité ya mwana. Maman makeso yo ki matière. Moko ayebi kozwa. Zela nano, maman makeso yo kite. Ayuti cuisine. Mwasi ya Mboso. Mwasi ya Mboso oyo wana za wana azalaki d'abord mwasi ya leki ya Mboso. Mama continue. Là likolo ya mwana po mama mwana oyo yalinga pota buzoba lobi ayeba ke mama mwana na zangi famille ta na famille tonde vimba po so to bito tia ba relation na sir na ye na biso to kende devant justice alors nga na prôner kaka sur responsabilité à mwana akeba na ele kwa ibo ko so responsabilité à mwana te azu mwana sundola akipali susu mwana te azwaka mwana na Zazu loba mama Zaid Nye olaki pe mwana zobo tuna numéro WhatsApp pour appeler maman mwana et comment recommencer numéro n'est pas actif sur WhatsApp donc azo a changer numéro WhatsApp pour na okima responsabilité mwana yo bota te na vie na mo sino matise tumbama mais yo ko bite ko so mwana moko nza apesa na vie. Maman mental nga naza na mutu na mona ninge natuna yo avant que non parce que bino bokomi kosimbisa biso batushe yo oza sikoyo nani na famille oyo koyo nazaka anonyme na yebi matière na yebi base donc ndezana na omi bimisa te so ndeni tela compte na ngeza na anonyme na lingi makambo ebele te mais non prenez cas sur l'irresponsable qu'il est. Il est simplement un géniteur, un faux pasteur. Bokeba na makas nazana, akwaya ko Joge Bino, na ma professeur le côté et pourtant en dessous de ça, assemblée a été mouto skaya degré 0. Bokita na live na maman, donc lobby mira ndenga zawana azalaki mwasi ya ndekwa Newman.
Mama zonga kokende boye te matière bio boye. Maman métal. Maman métal. Ce qui n'a comprendre dans les appels ça bongo hein. Ah, maman métal sous la babengi. Boti kana komatisa batuko. Ah. Mira matière na we koti omoni e Mira. Oko résister Mira rango za résistance. Mama métal zonga okay ndenge ni babenge na téléphone. Oya yebi Mira. Ayela nga matière na ye rango za résistance Mira. Oko mata miniature etuna kitin. Mobile no azofima yo moso mopelisa ye yo ozoseka ozokabilengi kilométrage déjà c'est et donc et ça là déjà autant de kilométrage montagne déjà c'est bébé oui ça aussi vraiment faut changer na ba piston na ba huile nyonso tout parce que maman okokola ti opona ti donc yo ndo garder ka donc biloko wana na famille lokata bato mosusu bazali awa te mama metali zonga ko mama babengi na telefone yaka kopesa matière yako pesa biso matière Mira mata mama mata ngai siko na zwi pour ofesi pona mama na biso Mira mama Mira na kati penza nzambe na kombo na nzambe penza mama soki otiki mobali oyo ko 2 mois c'est trop libumeko vimba yo kobota mapasa ona oyebisa yo kanga data lelo soko tiki tata oyo yebaka keno bakosa yo te keno matrice soki ndenge nini bamiomi wana evanda kota matrice bakata kango soko za na place oza oningyo tsate kende basokolo ba trompe na yo kende basokola kango metika mobali oyo po mobali oyo akotondi soka donc ba trompe na ba verset biblique kebo oya kobota soki bible soki ya Matthieu keba oyo na oyebiso ke no luka vraiment donc ba gynécologue e ba sokolo vraiment matrice poso ba sokolo matrice te yebaka ke no ba verset biblique tonda e kanga donc neti ba choya wese na oyebiso mama yo pesa matière ba bengi na téléphone ah là là tika mobali oyo parce que mobali oyo ndenge to mona ye ke no Mira okufa boyo tikita bilembo te na mokili okufa boyo tiki bilembo te noko na oyebisa yo seng na ngai na yete ke nomona finga yo mais na yeka pona na délivrer yo siko na ndenga bien na ndenge siko ya biso ba minganga ke no okobota na yo mais kozala na tata oyo yebaka ke no akobotisa yo Matthieu ou bien akobotisa yo Luc ou bien Jean keba na ye ona oyebisa yo ke no okobota na yo tika ye kaka okomona ke no 2 3 4 semaines ozwi mobali mosusu okomona libumu ndenge kovimba Mikolo wa mati mbote na o mbote mikolo likolo HM maman Makese nazo yokayo bonjour maman bonjour maître bonjour papa monsieur na panel maman Makese vraiment na assisté lelo na moni que nous mana manka respect makasi parce que na assisté ça fait 2 fois na assisté na live moko baki matana prière mata boy mata mote ça fait 2 fois manka respect makasi soit zo manquer respect zo manquer ba maman no so respect alors pour na moto zo mi benga o mi benga kawana et ça passe makasi comme on a bloqué boy au fait nous mana prouvé à tout le monde bato ba contre ba live na tongo vraiment franchement so ba moni bloqué boy so na mona ta mutu moko so na ligne ça dit que bato ba za envoûté kolega kutuye moko mutu ko les autres même que c'est côté na miniature no côté bon no matise boy à tout sur la politique à tout ça la gymnastique à tout beta balle à tout lamba yeka matana miniature si alapa pour azana manque à respect makasi pour na moto azana cerveau à kanisaka à cause ça bloque et puis moi si na ye à tout kuvu mo bana ça on ndako na bino maman ni comme mon ami ça va toujours maintenant audace nous sommes ça batuna en peu panu ba bloque bozo bozolo ba oh maman hein ata yumuko et puis bazo finga maman Makese oza moi si lokola yo pemé nazo seka ozo komisa vraiment makamo mo bana nazo sala mo bana mataba asona ba live nyonso ya mukili comment ça va te mettre quoi ba samu jireta mataba live ta kozumuna banka na ba sango mataba live ozo kakana ah ki bonzambe ezate
mais ya za wana tuté bato ndenge wana yo moko mama mona ati donc ça dit que bino tozo bebisa milimo bana bato obo yibi makambo zo sala hein bozo de grâce wana zoyoka wana linga kalala ye aza femme mariée même grâce à nous quand cela grâce à peine en live to grâce à mataka ngana sala kan live wana grâce à na baka vérité le bikeno to kenaki hôtel soki boy na mona quand solo wana hein ai personne nous respect maman kiesi mi personne le respect s'impose au fait imposer respect na mwana mbali oyo atu so la matière ndende na tazo finga ata bazo finga na batu so ba matière asenge matako matsaite parce que quand on manque encore respect na panel na hôtel ça c'est vraiment insolent et puis mal poli. Parce que ce niveau les comme tout le monde écoute ça. Matete po bandimina ye ba mona muto ba. C'est maman comme si ba moni boy po tu basi bandimina ba yebiye. Bandimina ba matala sema ba yebiye malamu. Bandimina ba si ba yebiye. On quand ça bandimina comme tu baza envoûter ba tikana na ba tikana na mais yo en tant que femme que je suis, ta femme que tu es, s'il te plaît. À partir de là, tu m'as 50 000 fois. Tu as photo na yé. Papa na bango. Ya maman na bango. So, rien matin, par exemple, comme matissé, sous interdiction formelle, à mataté, à finir la qu'on a commenté, pour bloquer payer. C'est un garçon qui est un monsieur qui est très impoli. Il n'est même pas si faut bien monsieur, mais c'est un garçon qui est très impoli, nous, man. Et ça passe, na soni makasi makamabo. C'est une honte. Maman, yo, boti na petite terre na yo. Vraiment. Après, yo, maman, au coup que yo, que nous défendra la mobile, la bonne, la live. T'as la genre à moi, c'est ça. Nous sommes à live, nous sommes mukili. Nous sommes à live, nous sommes à on dirait pas tout battre kayen mbala moko. Mobile na boti si le qui na ye à moi si maman. Ata mobile moi linga ko pesa ko ba million. O ko ya ko défendre ye? Vraiment. Ni que ma sonne maman ou mon état sonne maman a boti na kata entourage na kata famille na ye. Wana o bio yo yebi mais soko ba o yo yebité. Hein? Et puis mon bon sur la live nous sur ko ba la mati ko ba dipon. Si mo ba la mati, moi c'est mati. Mo ba la mati, moi c'est mati. Non, mais pas sa personnalité maman. Attends couvrir mo ba la ngobi so couvrir mi ba mais niveau yo pas comme zo ba maman. Hein? Tu me comme tu élèves battu pour que élève battu. Ozo mate pour ozo le baloba. Tu te justifies en tant que qui? Va nandaku. Hein? Va nandaku maman. Et puis nous même pas dire en tout cas nzamba limbi ça ba modé ba lumanu président en tout cas nous man. Maman pema na yo, maman na ngai pema na yo. Omoni mwenso yoko. Mwenso ayebi pourquoi que no alobakate parce que ça ozo yoka déjà que no donc papa na biso Raoul donc papa na biso azalaka mwasi ya ndeko na ye. Yango alobaka te mama. Eza la kutu que no oyo soki ya samu jinga wana. Oui, pas inceste. Parce que bon, mais parce que c'est pas inceste. Bala c'est abomination ba inceste sangani. Mama abomination ça ma casse na famille wana. Naza lisusu na bakombo omoni les vieux boss oya yemoko. Petit frère né abota na petite sœur na yesusu propre na Belgique. Mira moi c'est Raoul. Mira moi c'est Raoul. Raoul le qui est Nouman. Raoul le qui est Philippe. Bébé na comme na bango. Mira moi c'est Raoul. Moi Raoul le qui est Philippe. Wana point le bosso. Oyoka ka vraiment ndengi bato balobi to yake no muyaka moko afingisa ba yaka nyoso to vraiment donc. Nous na mutu désordre moko. Ça passe vraiment, ça passe vraiment. Il y a solo vraiment. Il y a solo vraiment. Et ça passe vraiment, ça aussi là vraiment donc elle est hein? Ça aussi là elle est donc comme on pasteur moko zanga tsoki donc est-ce que yo on l'a accepté sur un jour il y a diplôme né en théologie ou bien on sait que nos chances là pas parce que ba diplôme tu pas parce que ba diplôme on a moi c'est Azar Philippe abimana moi c'est Raoul table comme monsieur côté maman ma caisse o tu appelle un titre monsieur du colo abimana moi tu as petit toi pas mener bato mon ngo yena yebisi lokola la mobile nazo finga ngali azo seka tu te dis bota na live akobota kana live eh alobaki yango boyoka alobaki keno ye kutuminatie ngabanga kangote yesi ko toko akomona net keno toko sala ye donc promotion quoi yango keno promotion toko sala keno faut ko benda bandimine matoi koyebisa bango keno ba mama botala muto bino bozolanda vraiment donc pour moi vraiment donc eh bato finisa bato ba banga na net ya keno bozosala ah non man ba chrétien lobi ba matina live na ye ake koyebisa ye ke eza problème itendongo boti na petite sœur na yo eza na onka lokola Abraham ndenga boti saki Agar voilà ozala chrétien eza na niveau idiotie moko ya bango te passer normal to récupérer moi na on ezaka lokola Abraham boti saki Agar
donc kobota na kati ya entourage kutu ezalaka ta babeli sere soki bolingi bolingana bakoloba tosi tobalana na famille wana okokende olinga sukuna te mais bazalaki mobali ya tata moko Olivier Mbosso donc na moto akokisi bakenda libala epai ya quelle honte. Quelle honte. Number one, pasteur en homoni bango. Mka Muswahili, bokeba na bato aboye. Mais azoloba eza kisi. Zela na tshela bino boyoka ndenga azoloba ke. Eza kisi wapi. Bachela ke kisi na pondu yango bomoni. Tika biloko wana kisi kota ya zonka kisi ya zo bakisi. Mutalo kuta muyibi. Kisi. Yo mto zana nzambe vraiment ke no koma kisi eza kozo esika. Se koza donc couvert na makina na Yesu te. Tingi bino mo bolobaka. Mira pe bakosa kana fasi mira za mwasi moko nzambe na ngai Yesu mira boyoka ndenge la kosa zo banda ko boti libanda te oui na boti libanda ya mariage chango yo sikoyo obande ko mata na mwasi wano sana mo oyebaki ko zo ko robota ne libanda boyebaki te. Non, parce que faut toujours poser une question wana, ils ont vraiment nini, ils ont est-ce que tango bandaki ko mata mwasi wana oye ba bandaki ko mata ipete, ça dit que biloko wana faut mona mo bachela nga biloko wana. Tu n'as jamais accepté? Boso, Nzambe alakisi yo ke yo zobota libanda zela Boso malembe mais zela kaside papa zela nanu koki mambango te Nzambe alakisi yo bota libanda bato bazolanda biso bayoki mais Nzambe alakisi yo te ke baotilo biloko Alexenga na kiba na bato anyo salobi ke na moni non na tout ni question olobi bo Nzambe apesi yo ba détail ke obota libanda Nzambe alakisi yo te ke baotilo ba poison parce que baotilo ba kisi ozoka question na ngai te olobi ke Nzambe alakisa ko kobota libanda mais Nzambe atikali ko lakisa ote ke no ba otilo ba kisi. Est-ce qu'on peut maintenant répondre sur quoi? Non mais répondre na question ngeza est-ce qu'on a répondre parce que on va poser batika muto loba. OK na tiki. On le poser question pesa ngata moi 5 minutes là m'exprimer parce que yo community ozo poser une question na likambo peut-être oza na vérité na ngote. Ngai tango naza na poto ndongo lobi Nzambe alakisi ngai ke ba robota libanda et ke bozo ke ne prophétesse wana aza ya Nzambe te parce que ye mwana mwasi wana te ko vendre pas prophétesse wana bango mutu ngakutu na tikala ko yeba ete na tikala ko yeba ete na mona na Facebook na tuni kutu boyebi mutu boye nazo tuna kutu bandeko pour dire les informations vraies au moins so boyebi information te botuna akomelanga na Facebook alobi na moni yo ozali boye ngalobi yo zanani atikala koyeba na ti c'est pas possible siko tango mutu ya mati makesa bisibilo na famille atikala ko vanda na bisote na atikala ko mona yete atikala pe ko zana bisote eloko kamisinga lobi ke tango na kekuna na komi na kina ye ngai na mwesa mutu otindele mbongo totindele mbongo na mwasi na nga ba otindele mbongo abi sunga biso to na pasi mwasi nga si opesi $500 mwasi nga kangi biloko azotindela ye ozo comprendre siko to bilo bolo ba ki non biso tayebaki ye atikala kozala na biso te nayebaki ye te répondre na question na ngai te. Donc nayebi soki nayebaki Nzambe alisinga kobota libanda keba et puis biso zokende wana bakotielo bakisi bakielo wakisi prophète abima loba nanga abina moni bakielo bakisi na biloko akolia na moni babasi wana balati bilamba ya banganga baza ba prophétesse te fais attention bayebi seki nga nyonso mota pardon vraiment ndeko Newman osali acte nga kuna yeba ite que uchaka famille Blacos na miniature na mona ate du coup j'ai compris au mati on s'excusait pas Blacos et Blacos a joué longoli photo na yo na eloko yo sengaki mais ngai atika bato ba finga ngai ba finga mwasi na ngai déjà il y a vendu wana déjà eza acte ndeko alakisi yo maintenant esika biso toza awa
tozate po tondima balokuta oyo oyebisa biso mais question eza boye ndeko na ngai ntango yo obandaki kobimana na mama ya mwana na yo est-ce que ozalaki conscient ke kobimana mwasi zemi ekotaka tozalaki alobana yango azalaki na kwiti comme ça soki badrogaki ye soki ndeko alobi ke badrogaki ye eke andoyiba makambo andosala te la ekomi viol ndeko Newman soki baviolaki yo pa ya mama ya mwana oyo ya mwana na yo est-ce que okokaki koporter plainte to boye koporter plainte parce que là soko yo ebaki te bakisi yo batiraki yo eza drogue eke epusaki bango baviole yo est-ce que oportaki plainte nakoyebisa yo ndeko na ngai nayebi mambo ya viol te nalobi eza kisi batie na biloko eza mfutuma sana na avec viol soki bapesi yo kisi asenti non ndeko na ngai soki yo omemi mwasi na ndako na yo opesi eloko eke osali ye makuda saki ya yeba eza viol yango nalobi soki bino bosi yango na cadre wana tozomona cadre ka oyo ezali yo ozalaki nakoexplike boye nga ntango nakomi balambelanga ndakala na pondu balasi en 3 jours libanda Jo namoni aza aventurier s'il vous plaît Jo namoni aza mama kangano voice wana Jo aza aventurier s'il vous plaît Jo aza aventurier mais ntango ngai papa James kutu nasalaka mo bateatre na ngai keno soki nalambi napambolaka biloko nyonso naliaka nalobaka keno nyonso to ya mabe ezali awa nabwabilanga donc makila ma Yesu ekoma vinyo nazwi vinyo naza komela sikoyo yasambelaki te aliaki kambala moko tala Jo aza aventurier bandeko na ngai eza donc na okomprendre te balameyaki ndakala na pondu ate komuka kutu ndakala mpe donc ndakala donc en tout cas voilà c'est comme donc il faut toi azala wana tuna ma papa ndakala seki on siko bodi bana poto batuna siko ba olanda mais ndakala seki yo siko ndakala ezaka mwe tata yo en tout cas bato ba prophète yo te d'otologie yo bokenda koyokola ndakala siko donc yango nde mte bongoli makambo nyonso to balambele ndakala yo tango aliyango okitisa mwana bato coupe tango oza kokotisa baza kotuna ye eske oyebaki te keno tango oza oyebi keno oncle na biso moko mpe boye deja keno atya boyi na biso moko boye zeme batuni ye me yo obima na yo obima ana bima eka mbala moko yaka nti keno zeme ekotaka so combien de fois donc makambo ye aza kolobela yango oyo vraimen ya soloko mwana donc omona paster mo neti bebe ndakala nde etindi yo keno epesi yo donc baposa keno ya kotya mwasi zeme mpo na ndakala donc ekomi sikoyo fo namema médecine donc na hôpital na biso na bakeno soko botaka